Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Nazala elike kibusa malamu, kimia ekutami na mabota na bino. Nazali maman nangai, votre sœur, votre mère, votre tante. Nae une fois de plus na bandaku na bino, toujours na cadre ya ku memela bino ba idée, oyo ko aider biso na tous les jours, oyo ko aider biso na misala na biso, ko aider biso même na vie quotidienne pour tozala malamu. Lelo na kolobela nini? Lelo na kolobela calme intérieur. Pona nini calme intérieur? Tout simplement parce que tozala beso tozala na kimia na makambo toza kosala. Tozala beso tozala na kimia na mabota na biso, tozala na kimia na misala na biso, tozala na kimia même na kati na biso moko. Yango moni lelo nabeti sete na calme intérieur. So na ko définir calme intérieur, na ko définir yango na bandenge mibale. Ndenge ya liboso, ndenge ya premier sens, na ko définir yango comme tranquillité, absence d'agitation. Omoni, donc calme wana eza na synonyme comme stabilité. Et vous appelez na synonyme comme silence, quiétude. Donc na deuxième sens, na ko définir calme comme maîtrise de soi. Na ko définir yango comme sérénité. Omoni, donc comme synonyme na kozoloko la patience, sagesse, sang-froid, détente, impassibilité, paix, quiétude, moni maîtrise. Nyonso wana ezo tambola ndenge moko na calme. Na thème na ngai ya calme intérieur, nazali na 12 points na ko développer na bino. Mais lelo na kolobelaka ba point misato. Parce que 12 eza déjà moulayi, so faut développer yango, ekozala biso temps ebele. Lelo tokolobela kaka ba point misato. Point ya liboso ezali il faut to tika kopusaka makambo oyo fa tosala lelo lobi. Point ya mibale ezali lokola il faut toyeba kotala ndenge tokoki kosala po to limiter ba temps passé na ba appareil électrique. Point ya misato ezali comprendre ba note. Donc nazoka biloko misato nga na bino toko développer na journée ya lelo. Tobandi bongo na point na biso ya liboso oyo ezali lokola arrêter la procrastination. Procrastination ezali nde nalobaki na ebandeli toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc biloko nyonso ofala osala lelo yo pusaka yango lobi. Ce que pose na calme intérieur, faut kosala l'effort kotika ezaleli wana. Ezali wana eza malamu te pona yo, ekolongolisa yo kimia, ekolongolisa yo tranquillité. Moni so oza mposo osala eloko, oplanifie yango kosala yango lelo. Meilleure solution pona yo ezali sala yango. Sala yango ma sœur, parce que tango pusi yango, ke kosala yango lobi. À l'instant même, au moins loko andeti, o trouver solution parce que o repousser eloko yango. Mais o trouver solution te parce que ça loko la o prolonger des stress, o prolonger angoisse. Donc ça ne te sert à rien, ya ko repousser eloko falo sala lelo, o poussa yango lobi. Et resunga ote. Au contraire, je peux savoir retard, makambo falo sala. Eloko eza motuya pona yo, soko planifier loko sala yango. Sala yango, makambo so osali kosala lelo, sala yango lelo, sisa yango lelo. Ntango osali yango lelo, osisi yango lelo, okomona ntango osilisa na suka, okozala na sentiment ya satisfaction. Parce que satisfaction wana eyaka soko osali, ozalaki na tâche moko quelconque o accomplir yango, epesaka kimia. Soko se libérer na corvée moko songolo ozalaki na yango, epesaka kimia. Donc, ça ne vaut pas la peine, il y a qu'au prolonger, ou bien qu'au allonger inquiétude par rapport à l'eau comme vous faites ça. Si le ça yango attend pour permettre yo aux ala la calme intérieure. Et puis, deuxième point d'abisso, ezali ko limiter ba temps passé na ba appareil électrique. Depuis qu'appareil électrique lelo est comme indispensable, tout ça n'a besoin. Pour exemple, ma bébé na kati.
dans un exemple simple ya téléphone yango moko ka ejouaka rôle ya montre yango moko eza moyen ya communication yango moko mpeza mpe ta mosusu eza okoutilize yango comme bible donc eza makambo ebele na kati oyo tosalelaka na quotidien kolimite temps passé na appareil elakisi te ke outilize téléphone na yo te bo utilize ordinateur na yo te bo utilize télévision na yo te mais nde fo kotia eloko na eloko na temps na yango eloko na eloko na place na yango omoni soki otie eloko na eloko na place na yango omonaki okopasse journée na yo nyonso kaka na baappareil électrique te okozala na temps mpe akoke mosala eza bato mosusu basalaka malamu te aza na mosala telefone eza interdit ma aza na yango sur place na mosala ekosunga yo te mpo okolinga oyoka bainformation nyonso ezoleka makambo nyonso bato bakoloba olingi oyeba olingi olanda ekosala yo malamu te ere mosusu ekosalaki ozala concentré na mosala na yo te ere mosusu esalaki ozala concentré même na église te yo oza na église téléphone na yo eza connecté moine message ekoti etiani tendende odérange même na paster azoteya eza malamu te donc fo kosala effort kolimite epuis ntango esalela tendende motema ekomi kaka oyoka message wana motema ekomi kaka olanda balobi nini soki omoni vraiment ke téléphone ou bien télévision ou bien ordinateur ezali utile te mpona yo na temps oyo oza na likambo ya important ya kosala tia yango à l'écart ekosala yo bien eza toujours na cadre ke ose limite bastress ozala na calme intérieur et comme troisième point na biso oyo tokodéveloppe lelo ndenge nalobaki ezali koprendre note eza important ezali moyen moko malamu mpona kosalaki ozala na calme intérieur mpona kosalaki esprit na yo ezala na stress makasi te mpona nini omoni biso nyonso toza na capacité ya komémorize makambo ndenge moko te biso nyonso toza na capacité ya kotala vie ndenge moko te toza na capacité ya koavance ndenge moko te yango so omoni koza makambo kosala eza important makambo ezali ebele yaya solution ya malamu mpona yo ezali konote makambo nyonso oyo ezali important mpona yo omoni ndeti na mosala makambo nyonso oyo eza important oyo fosala yaya note yango zala na mwa calepin na yo zala na mwa agenda na yo mokie note makambo nyonso oyo eza important barendez-vous nyonso ya motuya note yango baanniversaire nyonso ya motuya note yango biloko nyonso oyo kosalaki ozala na kimia yaya koma yango quelque part soki okomi yango omoniki kosalaki ntango olamuki na ntango ozwi carnet na yo otali oyebiki na journal lelo nakosala eloko oyo na eloko oyo na eloko oyo etango eza déjà bien noté okomonaka kobosana te makambo nyonso oplanifiaki okosala yango mpe okosala yango bien okosala yango na stress mingi te mpo deja ntango olamuki nyonso eza déjà planifié ozolanda kaka étape par étape na ndenge obongiselaki ekopermettre yo ozala na kimia ekopermettre ozala na tranquillité donc noter eza très très important même na sphère professionnelle ou bien na sphère familiale ou bien même na barelation na oyo ya tous les jours na bato libanda konote eza important banimero ya telefone nyonso oyo eza motuya mpona yo note yango koma yango quelque part ekopermettre yo soki oza na beso obenga motu otali directement epuis obengi rendez-vous moko ya important oza nango na mosala okokobosana rendez-vous soki onotaka te okokobosana mposa motu sala effort biloko nyonso eza motuya na vie na yo oyo nyonso ezali important na vie na yo notaka yango bongisa yango malamu mpo epermettre yo ozala à jour ekosalaki ozala na stress mingi te ekosalaki ozala agité te ekosalaki ozala emporté te na makambo mosusu mpo soki onotaki ata eloko mosusu oyene biso baninga ata cope mosusu eye obaki no likambo ezala nano esala likambo oyo ya important naza na yango omoni vraiment yango naki nango mpo topartage mpona nga na bino na cadre ya thème na ngai ya calme intérieur donc tokoyekola baastuce oyo kopermettre biso tokoka kozala na calme tokoka koévolue na kimia nyonso tozala na tranquillité partout tozali donc soki nango koresume makambo nalobi lelo nalobi na bino biloko misato eloko ya liboso nalobi ezali kofo kolinga kosorganize de façon ke soki oplanifieki eloko moko mposala osala yango lelo il faut okoévite kopusaka mpe korepouse makambo oyo olingi kosala lelo lobi
parce que eprolongeaka kaka stress na vie na yo, ekoprolonge kaka mutu pasi na kati ya vie na yo. Eloko ya mibale nalobeli ke soki omoni ke baappareil électrique ezali important te na ere yo ozali na mosala, na ere yo oza na rendez-vous, na ere oza makambo motuya, il faut kotia yango à l'écart mpo esalaki ozala na kimia, ozala concentré na eloko oyo olingi osala. Mpe eloko ya misato nalobeli note, konote. Zala na ezaleli ya konotaka biloko oyo okosala na journée, biloko oyo oplanifie. Soki oza capable ya koretenir makambo nyonso na motu, eza malamu, gloire à Dieu. Mais soki omoni oza na capacité yango te, oza incapable ya koretenir makambo, yaya notaka na yo, komaka, zala na mwa agenda na yo, zala na mwa calepin na yo, ozokoma makambo nyonso eza important mpo na yo, makambo nyonso ekopermettre yo ke journée na yo ezala bien planifié, bien organisé, makambo nyonso ozali na besoin osala journée wana esalama. Yaya, prends le temps ya konote eloko na eloko de façon ke olandela yango bien et puis osala yango bien. Même badate ya barendez-vous, même badate ya baanniversaire baninga, banimero ya telefone, biloko nyonso ezali important mpo na yo, si ya possibilité yaya note yango. Ekosalaki ozala na calme intérieur, ekosalaki ozala na kimia. Yango nazali na topartage, vraiment nzambe apambola biso, tokutani mbala ya nsima mpona suite, toujours ya thème na biso, le calme intérieur. Bozala malamu, nzambe asunga biso. À la prochaine. Au revoir.